Shalom, shalom. Quartier. Ozanzambe, 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 Papa na Lola, Ozanzambe, 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 Papa na Lola. Te déclarer yon de Ozali Nzambe attendre nyonso, alléluia. Yeah. Nakumisi yo, nasanzoli yo, yo Zanzambe, mokeni malamu. Musungi na ngai, mubateli na ngai yo, yo Zanzambe o, kumama na yo, Zanzambe, o Zanzambe o, Zanzambe, Papa na Lola, o Zanzambe, o Zanzambe o, Zanzambe, Papa na Lola. Shalom, 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 shalom. Ozali Nzambe ya mboka na ngai Kongo yo, ozali Nzambe ya mokili mobimba o, nakumisi yo nasanzoli yo nanetoli yo, likolo na yo liboso na yo mosusu aza te. Ozala Nzambe, ozali Nzambe okotikala Nzambe, moko te akotelema liboso na yo Yahweh. Oza Nzambe. Give me more music, give me more music. Papa na Lola, Ozanzambe oh yeah. Hallelujah. Papa na Likolona sekolobi. Likolona sekela mana yo, mokeli malamu tongumba meli yo. Awana Afrika na Europe na Asie, Amerika Oceania balobi yo de Ozanzambe. Ozanzambe, oh, Ozanzambe, Papa na Lola, Ozanzambe, Ozanzambe, oh, Ozanzambe, Papa na Lola. To déclarer Ozali Nzambe abanzambe oh, alléluia. Yalobi boy. Ozali Nzambe, utale bandeli, yofandi na kemo, yozali Nzambe. Eloyo, nesengoto na pasi, ofandi na kembo, yozali Nzambe. Wemba na ngai. Ozali Nzambe, utane bandeli, ofandi na kembo, yozali Nzambe. Senkoyo, nesengoto na pasi, ofandi na kembo, yozali Nzambe. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, utane bandeli, ofandi na kembo, yozali Nzambe. Sikoyo, nisingoto na pasi, ufandi na kembo, yozali Nzambe. Ozali Nzambe, utane bandeli, ufandi na kembo, yozali Nzambe. Sikoyo, nisingoto na pasi, ufandi na kembo, yozali Nzambe. Obongo na kate, olinga na kate, musuka kate, Ozanzambe. Wemba na ngai toke. Obongo na kate, oninga na kate, osuka kate, Ozanzambe. Wemba une fois. Obongo na kate, oninga na kate, osuka kate, Ozanzambe. Obongo na kate, oninga na kate, osuka kate, Ozanzambe. Okay. Ah ouais. Come on. Nzambe pe na se, Nzambe na likolo, Nzambe pe na se o. Toko mona ye na Lola. Come on. Toko bina na manzembo. Hallelujah. Toko yembe na yonzenda, na misengo ya Lola. Alléluia. Toko bina. Alléluia. Ya Nzambe. Butu na moi ezali na maboko ya Nzambe. Alabali moko te kisama. Nyonso ya koloba ekoko kisama. Alléluia. Et toutes ces promesses sont oui et amen pour nous. Azali moto te poko sayo. Bilaka na Nzambe ekoko kisama. Oya yeba baba mbati jamais.
Papa toyebi yango te. Oh Yahweh, Yahweh na bikamwa, Yahweh na boboto. Come on, come on. Hey. Yahweh na likolo, Yahweh pe na se. Nzambe na likolo, Nzambe pe na se. Ozali Nzambe ya ba intellectuel, ozali Nzambe ya ba président, ozali Nzambe ya ba yankero, ozali Nzambe ya ba docteur, ozali Nzambe ya mokili mobimba. Betela maboko, music, music up, music up, music up. Betela maboko, come on, let's clap. You can clap. Yes, yes. Take the echo You off. sit there, just start clapping. Clapping for Jesus. Clapping for Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, clapping for Jesus. To kumisi bonena na ye po yazali Nzambe. Amen, amen, Azali likolo na nyonso. Yes, Lord. Papa na lolo ande yo Nzambe na biso na bomoi. Hallelujah. Tokoza mama muke ya ko sambela. Yambo ete to banda emission na biso. Hallelujah. Ozanzambe, Ozanzambe, oh. Echo. Ozanzambe, Papa na Lola, Ozanzambe, oh. Ozanzambe, Ozanzambe, oh. Ozanzambe, Papa na Lola, one more time. Ozanzambe, Ozanzambe, oh. Ozanzambe, Papa na Lola. Yahweh to bondeli liboso na yo, to peto telemi liboso na yo, to belemi liboso na yo papa. Oyo ozala Nzambe na esika oyo. Yo ozala Nzambe ya libabomo na biso. Yo ozala Nzambe ya libala na biso. Yo ozala Nzambe ya libota na biso. Yo ozala Nzambe ya site na biso. Yo ozala Nzambe ya mokili na biso. Yo ozala Nzambe ya ekolo oyo Amerika. Yo ozala Nzambe ya ekolo Congo. Ozala Nzambe ya Senegal, ozala Nzambe ya Chad, ozala Nzambe ya Togo, ozala Nzambe ya Gabon, ozala Nzambe ya Nigeria, ozala Nzambe ya baboka nyonso. To liboso na yo pour na moment moko prophétique. Yango to ekomikisa liboso na yo. To pesa o libonga na yo, ebonga na yo ya tsaro, ebonga na yo ya bokonzi na maboko na yo. Fanda na ngwende na yo ya wa, fanda na ngwende na yo ya. Tango yango ekoki, tango oto yakapona kobongwana. Tango oto yaka pona koyamba bomo ya sika na kombo na Yesu. Tango oto yaka koyamba vino ya sika. Po ete ya soro tokoma ba oyo yo biangi na maboko na yo. Tomitiki na maboko na yo. Ebandelite suka ya tango oto alikolikisa awa. Tika ete yo zala katikati. Yo zala ebandeli. Yo ozala suka. Ozali alpha pe omega. Mon côté à côté le mariboso na yo. Yakoto sandori komo na yo. Nzembo na biso rebiete ozali Nzambe. Ozali Nzambe ya libota. Ozali Nzambe ya libala. Ozali Nzambe ya mboka. Ozali Nzambe ya mokili. You hold the whole world in your hand. So we come in your presence, Lord, to pray for your anointing. Anoint our lips. Anoint our hand. Anoint our mouth. Anoint our head, anoint our hands, everything we have for your glory in the name of Jesus. You are the God of all time. You are the God of the mountain. You are the God of the valley. You are the God of the day. You are the God of the night. You are the God of joy. You are also the God when we are crying. You are everywhere. You are with every one of us. You know each one of us by his name. We say thank you, God, for your glory. We say thank you for your glory. Thank you for your presence in this place. Thank you for your presence in this place, Lord. Thank you for your presence in this place, God. We give you the glory and the honor. We give you the glory and the honor, Jesus. Jesus, 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 the lover of my soul, the rose of the lily of the valley, the rose of the Sharon. We love, we love, we love you, Jesus. We love, we love, we love, we love you, Lord. There's nothing that can separate my heart from yours. There's nothing can separate my heart from you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nous bénissons ton Seigneur Jésus parce que tu es parfait, parce que tu es saint. Nous bénissons ton Saint-Nom
parce que tu es parmi nous aujourd'hui. Yes. Maintenant même, tu es en train de toucher la vie d'une personne. Maintenant même, au nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Tu es en train de changer la vie d'une personne. Maintenant même, au nom de Jésus. Nous prions que tu changes nos cœurs. Enlève la colère de nos cœurs. Yes. Enlève la haine. Enlève le ressentiment. Permets nos cœurs d'être complètement libérés. Libère nos cœurs. Yes. Libère nos cœurs. Yes. Chasse les émotions négatives. Chasse les sentiments de colère. Les sentiments de la haine. Les sentiments de l'insécurité. Les sentiments de la peur. Chasse-les au nom de Jésus. Nous nous laissons entre tes mains ces moments de partage où nous allons partager sur le prophétique entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Come on, let's clap, let's clap. Everybody clap for His glory. Amen. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. You can start. Shalom, shalom, peuple de Dieu. To pambo libinoming na kombo na Yesu. Hallelujah. Deka na lobaka, message ozoleka, nyonso zali koleka, yo kobomba ngo pona mo côté partager na bande comme susu parce que oyebite vie anani yo ko sauver. Oyebite vie anani o azaki malade, anani ko azota loba moko kaka. Mais Yesu aliki na nzela na obi no ka partager. Mais muto na zilo bi ko na nzela na po yo partager ki. Oyebike yo na nzela na yo pe akopambwa ma. Pe yo moko po kopambwa parce que sauver vie ya mutu moko. Donc otika ngo po na yo moko te kotala ngo pe yo moko te koya pe kaka liboso ya caméra te ozo kengela ozo nga kutu te ba mona ke mama biba ba ke yo zali wana mais par le nom puissant de Jésus là oza wana il faut olaksa kengana zali awa ozo ka maloba ya muta mukilité ozo ka maloba o nzamba tina kati na biso zali biso te na makasi na biso te mais na makasi ya kolo o atie biso to ya liboso wana là ozo tala wana na omona yo Hallelujah. na omona to batami yeba ke de mission Nzambe ezali kolozo tala yo par le nom puissant de Jésus na pamboli bino partager on recevait via moto moko na kombo na Yesu. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Avant que Nabosana, bonne mère. Shalom, shalom. Pesande konaza pembeni mbote. Pesambote, pesambote. Can you greet the person next to you? Say hi, my sister. Hi, my father. Hi, mommy. Husband, you can give a kiss to your wife. Amen, amen. Comme moi, bisous, pesa, bisous, pesa, bisous. C'est le moment où nous allons, c'est le moment où nous allons échanger la parole prophétique. Amen. Comme le terme le dit, temps prophétique, les temps prophétiques. Amen. Nous allons partager sur le prophétique et nous allons vous inviter pour un moment prophétique. Amen. Très fort. Amen. Avec une servante de Dieu que nous avons connue sur notre chemin, que nous avons rencontrée sur notre chemin et nous l'avons embrassée comme mère. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça. C'est demain. Quelqu'un dit c'est demain. C'est demain. C'est demain. demain. Lobby. I want somebody to say it's tomorrow. It's tomorrow. Come on, say it, guys. Say it's tomorrow. It's tomorrow. Say tomorrow is tomorrow. Yes, yes. Say after me, tomorrow is tomorrow. Tomorrow is tomorrow. So even if you live in far from Irving, I want you to be connected. Amen. I want you to be connected on Facebook, on YouTube, and find the time to sit with your family to see this moment. It's going to be a prophetic time. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera un moment prophétique. Demain, c'est demain. Amen. Keshonzo, kesho. Amen. Alléluia. Tolobaka leonzo leo, meleo toloba keshonzo, kesho. Alléluia. Come on. C'est le temps prophétique. Le message, ça sera un message prophétique. La prophétesse elle-même a dit, elle va juste être comme une vaisselle. Alléluia. Amen. Comme un vase que le Seigneur va utiliser. Elle ne vient pas avec un message. Amen. Elle vient avec la bouche de Dieu. Amen. Parler de Dieu. Amen. Ça sera chaud. Alléluia. Amen. Ça sera prophétique. Amen. Vous avez déjà rencontré des prophètes. Moi, j'ai aussi déjà rencontré des prophètes. Amen. Mais le seul prophète dans ma vie qui m'a mis à genoux, qui m'a fait pleurer, parce que j'avais vu comment elle prophétisait sur un ami proche de moi, le frère Christian et sa femme. C'était tellement fort. C'était tellement vrai. C'était tellement réel. Je me suis dit, oh, alléluia. Et pourtant, j'avais insisté pour que mon ami vienne. Come on, come on, come on. That friend of mine, we play music together. Christian Moore, hi. I greet you. And Madame Garme Moore. Amen. I was trying to get them to come to that prophetic encounter. He was busy.
I don't know why the Spirit of the Lord told me, insist. He must come. Amen. Amen. I insisted to the brother, I said, brother, you have to come. Amen. Mostly when he say I don't have time, I don't push him because I know he's a man of family. He's busy, just like all of us. Amen, But that day I said, brother, you must come. And I didn't tell the prophetess anything. I didn't tell also my brother Christian anything. But on that day, she just gave the word. Amen. She just gave the word to brother Christian and his wife. We prayed over them. Hallelujah. I was crying because that brother that I love so much, his wife that I love so much, I always say, I will be on your side. Amen. You will be on my side. I will fight for you. You will fight for me. That's the kind of relationship we have with Christian. So, je crois que vous comprenez comment j'étais tellement, c'était vraiment très mélancolique, c'était vraiment émotionnel ces jours-là. Depuis ce jour-là, j'ai dit, cette dame, comme mon épouse l'a adoptée comme maman, moi aussi je l'adopte comme mère. Alléluia. Donc nous parlons de la prophétesse Priscille Amani. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Que nous clame fort de l'eau. Alléluia. Toza kobetela ne nzambe maboko, toza betela moto te. Ezali ne milaka ya nzambe, ezali ne makokisami ya mikana mokano na nzambe. Ezali makokisami ya prophète Joël alobaki. Alléluia. Amen. Yango toli ko kumsa nzambe, nzambe yo zali fidèle. God, you are faithful. Amen. You never lie. Yes. Everything you say, makamboloba de yasoki avant même Yeshua botama. Alléluia. Makamboloba ki avant même Yeshua botama. Amen. Plus de 2000 ans passés, mes amis, koko kisama alléluia. Alléluia. Maman, moi pile avant d'attendre un verset biblique. Amen, amen. Asa maman, non, il faut l'obéir. Vraiment. Hey, maman na yo te. Gana sana nga pona sa de anali toka aussi linganje la Dallas. I said I can never miss. Never miss. If I tell you guys I can never miss. Oh, we bake ngolo ezakuna. Alléluia. Asa ndeti ba mama nyonso te. Amen. Aza mwasi oyo nzambe apakoli mafuta. O ate bomba mina se na so bisa bino témoignage. O ate bomba mina se nzambe atilizaka ye pe alakisaka ye nyonso. Alléluia. Mwasi atonu se na kati na ngolu ya nzambe. Mwasi alobaka kaka oyo nzambe alakisi ye. Ata commentaire te, alobaka ne biloba lobate, alobaka kaka oyo nzambe alobeli ye. Oyo nzambe atina monoko yango na kobimisa. Yango bandeko na ngai o boza na Dallas. Ata oboza na Houston, oza malade. Malade na ba mona kango te. Mwana nga zobela. Mwana nga beli liboma. Mwana nga zaboye. Mwana nga soka kasu koliate. Ndeko na ngai. Yo tsaka gas na voiture kena ko mekanza ba Priscilla. Alléluia. Obeke na kena ko mekanza ba Priscilla. Alléluia. Mwana songa na temili osana libotsa na ngai. Na yebi moto oyo nzambe atie liboso na ngai nzambe akonetenga na ye aza neti baprophétesse nyonso te aza mpe neti baprophète nyonso te aza moto oyo alobaka bayebisa ye te ayokana mpe pa motu te oyo nzambe nde alobi na kati ne oyo akoloba bato boza na Dallas. Alléluia. Nga libala esilingo kufa nango ese ekufaki nango mwana mwaye te mwana liboma papa mama na invité yo na Dallas. Na invito na Dallas nazo conduire na libota na nga mobimba. Musika na Dallas na biso ke ko zanga te. Yaka ko zali pamboli na yo. Muta ko biso ete yo moko yaka ozwa nzambe abambola à travers mwana na ye. Mama Priscille nzamba pambola bino. Alléluia. Lelo yo te ko lobela prophétique. Amen. Te ko lobela prophétique. Makam o etali ko sakola. Wezali makamba basakoli. Alléluia. Nakokende rapidement, on a 2 versets na otanga, ya liboso eza na Joël, mais naza na moi inquiétude muke parce que namoni Joël 2:28 na Bible nange bimite. La Bible nange électronique na yebite soki batamba comme ba ça en erreur. Mais parole oyo ezali na Joël 2:28. Je disais que j'ai pris mon téléphone, ça m'a un peu tiqué parce que je n'ai pas vu le verset 28. Joël 2:28. C'est pourquoi je vous conseille, quand vous faites les downloads de la Bible, cherchez une version qui n'est pas trop retouchée, qui n'est pas trop corrigée, ok? Pour avoir toute la Bible dans son intégralité. I was saying today we will share about the prophetic. The prophetic will happen tomorrow in Irving, Texas, with the women of God, prophetess Priscille Amani. Amen. We give you the address. You will be
also following us on Facebook and YouTube. We're going to serve the Lord. Me and my family, we will serve the Lord tomorrow like never before. Hallelujah. Amen. So take your Bible in Joel 2:28. I don't know if you're not going to have it in your Bible. Amen. On my phone, I didn't see it, but I just went online to have this verse. La Bible dit ceci dans Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Hey, come on. Biloko o misato ekokisami. Amen. Eloko ya liboso, alors promesse ya Nzambe. Dans l'Ancien Testament avant Yesu abotama, babiko tant après wana na ko pasola to na ko sopa molimo na ngai na misuni nyonso na bato banso molimo na ngai Nzambe na ko sopa yango na ko panza yango likolo na bino. Alléluia. Amen. Bana na bino ya bami bali pe bana na bino ya basi bako banda ko sakola. Hey. Alléluia. Bampaka na bino bako banda komona bandoto. Alléluia. Eza bandoto te ko lalo zolota o bandoki ba obunda te. Oh lolo tabakwanga te ozolota penza makambo ezo salama. Ozolota penza muto yo yebi. Ozolota penza makambo eko salama to e salama to ezali ko ya. Alléluia. Yango na bandoto tozolobela lo bandoto ya Joseph, bandoto ya prophète, ya prophétique. Et puis ba jeune gens na bino ba kozo ba vision. Amen. Amen. Omona mna vanika mutafika po azomona makambo na moni likambo. Alobaki yango. Nzambe alutaki ona monoko kwa Joël avant isa botama ekokisama. Alléluia. Alléluia. Amen. Oya biso tozali kokabola awa ezali vérité ezali réalité. Amen. Amen. Ezama kionate ezali ba tricage te ko azuma mutumba yokani basala papa mama soko zana tembe yaka. Amen. En tout cas soko monite biso kangite voy. Amen. Amen. Soko monite biso to kangite ve oyo. Loba Nzambe azanzambe te. Si vous venez, si vous avez des doutes, venez seulement. Si vous ne voyez rien, vous ne recevez pas une parole, nous allons fermer cette chaîne YouTube au Facebook. On va fermer cela et on va arrêter de prêcher. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons, Jéhovah, Yahweh, est puissant. Il parle. Il avait parlé, il continue à parler encore. Alléluia. We invite you tomorrow. If you don't see what we are talking about, if you don't receive your portion tomorrow, if you don't receive your revelation tomorrow, oh my God, we will close this channel. We will not come anymore to preach. I know what I know. My God is able. Hallelujah. My God is able to speak. My God is able to heal. My God is able to change somebody's life. My God is able to break chain. Hallelujah. My God is able to lift you up. Hallelujah. Somebody can say amen. Give me another amen. Hallelujah. So toza kolobela awa makambo ya bikamwa. Yahweh azali na business nanu ya bikamwa isilite. Tango ya bikamwa isilite bande kona ngai. Azali kaka na business azali ko sala. Yakalobi. Soko ko futa ticket na Arving kota na chaîne. Na chaîne Facebook na biso landa ikozala toko kabula bino pe ba YouTube vanda na famille na osoza na TV munene kota na Facebook to na YouTube tsa yango bo fanda penda makelele te lo bana bango boyoka pa mama ata na TV nzamba komona yo TV za na caméra te mais komona yo. Alléluia. Comment est-ce qu'il m'a vu? Même au travers de la télévision, le Seigneur te verra. Il va parler de ta situation. Il va changer ta situation. Même en direct. Alléluia. Parce qu'Azali Nzambe amonaka partout. Et là, comme côté bon moment na nothing can hide from His presence. He can see everywhere. Hallelujah. He can see under the sea. He can see even at the bottom of the stones. He can see inside the mountain. Hallelujah. God sees. God speaks. God heals in the name of Jesus. Do not miss tomorrow. Alléluia. Le verset que je viens de parler, je vais vous donner l'expérience après avoir lu le deuxième verset. C'est la même chose, mais j'ai juste voulu lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des apôtres, c'est ma Acte 2:17. So we're going to read the same promise, the same word, but in different time. The Old Testament and the New Testament. I'm reading in Act 2, chapter
17, verse 17. Okay, chapter 2, verse 17. Come on, take your Bible. Amen. Take your Bible with me. Zwa Bible na yo. Fongola na acte 2 du 7. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Maman, vous avez cette expérience? Il y a moi, on a vu ça, moi, ça vous avez comme moi. Avant, moi, on a vu ça à Mona. Lobana mokile yo kapo mutango pa sa ba plan lemba e ba keto sto yebi ka préparer pa bomanga. Amen. Amen. Nzamba sa malamu. Oko bimisa bango na kwasa. Nzamba sa malamu. D'abord, nandima bindima nzimate. Yo zawana so muntu pete abengi yo azo biso azo prophétiser pona yo. Ou bien muntu aleki na simana yo bena sima mama bibicho bena sima papa bienvenue. Nzamba lobi ka benga muntu na yebisebo. Muninga yebisi yo keno. Tala, bah maman bibicho, ou bien papa bienvenue, ou bien maman kinga na ebisinga un message bo. Yo so décourager muninga. Ozo décourager muninga. Oh, yakuna ba message na wana. Lelo. Donc dans ce sabino, dans un témoignage aux alliés à monene. Alléluia. Et alors le na lo bakeno nzamba connecter ba to pambate. Amen. Nzamba bi pourquoi a connecter ki biso na maman Priscilla. Asa maman na ngana bien que maman di maman nzamba pamba lo koto zali. Alléluia. 3 jours passés. Avant, année passée, tu connais qui Dallas, tu vas te ressentir. Tu sais que le salamé, ngana baguette, tu ressentir. Ata makolo, ngana royaka, na rotambla makolo. On a bien pas cola menine, oza na kata. Moi, tu vas te dire que on apprend bien, on dira ba prophétie. Et ça, ba vraie prophétie, n'est pas faux. Mais au but de l'obla, et c'est un vrai. Tout le monde y bika moi. Maman, azwa ki moi nanga moi si, azana 7 ans. But ba teki ba mbongo l'église, mais maman, teki mbongo en enveloppe. Alobi bibi shiyaka na mwana papa biveni boya na mwana abina moni grâce à nzambe likola mwana oyo avant mwana oyo akokisa 8 ans nzamba kofungola miso na ye akonomona makambo clair pe akoloba kaka oyo ye amoni avidongo za hey yesu na lola nzambe na sobi sabi oza vrai yo za wana kaka ba doute soki bino bonzima ba o alukuta ngala zo sana o asolo ngala nzimela o nzamba za ko utiliser na sima na epe nzambe mwa bikama pe ezo monza na kati na ngai mwa ba dona epe mwa ba ngenge ba grâce onte matina kati na ye babike mama aboti mwana mama mwana oprofitika na ngolu te na grâce o mama na ya sana ngo ngape na sana ngo na kwa na nkende kuna na Hollande na bike grâce na sana kati na biso amen prophétie nini eloko nini nzamba la kisaki mwana e pakola minini eloko nini o nzamba pesi vision nini nzamba pesi mwana e banaki na ndeni pe koma wana. Vraiment. Ah, nzambe. Loba na yo, eza makambo nanga me loba na yo. Eza la ligne, nazonga vraiment ko loba na loba nyonso te mais loba oza l'essentiel. Nzamba fumona ki mwana biso miso. Ngai moko d'abord maman na ye, nazoki message très clair. Très clair. O ngala loti, beki to apie to papa pe mo papa ndimeza ka mwa passe. Ngai surtout na moto na tembe. Na papa tala loko na moni boy. Papa yoki na ye réaction ezalaki vraiment te mutu mosusu pe aloti pe ayebisi papa mutu mosusu pe aloti ayebisi biso ayebisi papa mais papa ayoki na ye abi oloba neti na mwa masese ngai lingi oloba pena vérité message yango ezalaki nini nabomba nakodimisa na sotona tona lene donc opesaka na opesa bino ogu po boyeba nani oyo bino bokolanda soki oza na temps okete lobi landa na life nanga nga na kotia telefone nanga bokolanda na live Zamba biki okay. Oh Yesu aza malamu mingi. Amen. Lokata to yazonzi mate mukolo mwana ayonzi mate bakana so bisi azonzi mate. Tika na kenenga moko na kene na beta. Na papa. Na mwana o aza 7 ans. Mwana nga avant 4 tika na 4 mapoko kisa 8 ans. Amen. Ndenge message yake biki avant ko kisa 8 ans. Mwana nzama wafungola emiso. Alléluia. Mwana lali ngala zake na musala babenga kaka mama bibi na menda papa tena nga video ngabi mwana ngale la boete mwana ngale la boete na otaka kombote mwana ngale la boete eza donc na boye ba bote le don na ba bote on te poser nzambe donc mwana le la boete papa ne abengi ngaye tala mwana d'abord reconnaître mwana na yoki mwana message alobaki ngabi te ya solo wana d'abord na komisi nzambe ngabi ke na
Nzambe pe lokwa beka alobaki na papa na ya travers batebele mais papa na ye mois d'août ezalaki ayebi na ezala ngo vrai mais mois d'août ezalaki mais Nzambe aleki na sima ya innocent mwana oyo ayebi eloko te azala ye mosantu makambo mwana lobi ezali kaka confirmation totale nabiki total nalobi ke total donc mwana lobi makambo nyonso sikoyo tokondima te nga na nzimi na biki eza vrai na kombo na Yesu photo ezali video ezali oya mwana ko laksa pona beaucoup bana luka mwana ngwaza ba don bo sa komona amen ezali awo video yango oyo photo pe video pe ya mama tamba no sambela na yango wana nyonso ezali na telefone mwana na siriza mama mutala msake po alali na pongi azo mona ngo azo lela penza boye mutala msake na pongi eza mama mama bokilo na mutala msake na pongi na pse tindela ngai au na champonga na na beto na opema ndai ko abandi koloba makambo o badaloba ki deja makambo o mama bi Charlotte ki makambo o mama prophétesse o ya biso pe mama Priscilla monaki menga moto na tembe tala yana garçon ba benga moto na tembe wa tala tembete kobeta na botoli kombo wana kobeta na botoli kombo wana ngande moto na tembe ponga bena vrai moto na tembe nana ebisa ote na pesi mbote bisiko zali yo na mwasi na yo na libota na Sheila babombaski bino nyonso bayanke nyonso boyebi na linga bino trop bino tu ba Miki Pedro ba Mbuta Miché ba Bruno bino nyonso bayanke pena ya Houston na linga bino trop nazalaka très à l'aise so na pemena bino na ebate omona bina bo ba eba bok na bino alenga pe na vandi wana nazuka ka nzoto bien attends au solana bino hein na pesa bino moi conseil moi masolo na yoka très bien obi que chaque façon nazana bango na se rappela kana Jésus ndenga bandeko ke otala ba mondain ba riche ko ok na ba bandako ba riche ba tout ba lo ayonde no kuta bandako ba riche bwe na santara lokwa ngapi nazaka na epakola miwana amen yango wana oh moi si wana zaka ndumba ana sangma benga na ozana ye na banga te parce que na yibi ke nzambe ndaza mobongoli ya ba situation alléluia nzambe ndaza mobongoli sulaka kolongwa sulaka okoma muta ya komela mai na ba jus ndumba akotika kindumba akokoma mosakoli moyibi akotika koyiba akokoma donateur na église nzambe nde moto abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga akobongo la situation nyonso alléluia le Seigneur va transformer ta situation. Le Seigneur va changer ta situation demain. Je le dis demain, c'est une promesse. Alléluia. Ça, je te dis demain, ma soeur. Mais les gens continuent à voir ton image du passé. Le Seigneur va changer cela demain. Alléluia. Mon frère, mais on changea. Mais les gens continuent toujours à te taxer cette identité du passé. Demain, le Seigneur va changer. Amen. Tout va changer demain. Quelqu'un dit demain, tout va changer. Demain, tout va changer. Encore, demain, tout va changer. Demain, tout va changer. Ozali na yo, lisusu na koyiba yibate, na kotonga kotongate. Mais le koloso mesana ona kotonga kala, batu bakanga mikana identité ona. Lobi eza ko changer, alléluia. Outa Congo ya awa en tant que réfugié. Ozali déjà 10 ans de konanga. 10 ans ozala ka réfugié pona nini. Pona nini? Lobby zali ko changer. Lobby. Demain it's gonna change. Tomorrow it's gonna change. You have been a refugee for more than 10 years plus. Why? Everybody knows that you can have that statute for 1 or 2 years only. Until this country give you the opportunity to become a resident. And 5 years later you become a citizen. Why you remain a refugee? Why? Come on. Pourquoi? Outa na Congo anglais lo barate. O ezamboka anglais. O sape makasite. Amen. Loko bande kona biso ba Spanish balinga pa anglais te. Yo siko yebike oye apona koluka oye koluka lipa. Ndeko na ngai. Esengeli na yo obanda koloba. Banda ko betango. In the mighty name of Jesus. Yes.
Moi c'est nanga na se karabangla bambaga na kunate yepa kunate. Na ok na papa betango. Abeta kango la langue za langue ne pas honte parler en langue. Et mo biso da ko le anglais boy simbi to kotina français. Et za langue, OK? Et la kiste ko ma ele to azoba. Non, c'est seulement un moyen de communication. Anglais na linga les même chose. Amen. OK? Anglais na Kikongo c'est la même chose. Anglais na Chuluba c'est la même chose, c'est une langue pour la communication. Apprenez à communiquer. Soko ebi kolobate banda ko bamba bamo. My name is Chikuku. I'm from the Congo. You understand? You understand? Yeah, I do bakery. You understand? And I can drive. Bamba ka katolika. Po oye awa pona kuzwa mapamboli ndeko nanga mboka na biso muteza ko pela. Olobi na tiki kuna pona ko pambola mapena pambola bandeko nanga na pambola pemboka. Mais ozana moyen communication te e umelie lobi za kosila. We gonna stop all these things, this circle. You have been in a circle. You try to find a job, you can't. You fought so much. You study for long, you don't have a job. We breaking it down now in the name of Jesus. Tomorrow your situation is about to change. Your situation will change tomorrow. Hallelujah. If you believe it, say amen. Hallelujah. You have been suffering so much, same pain. Same pain. You went to so many doctors. No solution. Tomorrow. Tomorrow is tomorrow. You will be healed tomorrow in the name of Jesus. Amen. We're giving you the test of the day. We're giving you the test. Come. The Bible says, come and test. Amen. My Lord. Yango emona so mutaobo awanga na nzambe ya nakiparangate. Ponzamba alwa soso amwamba. Webi ningalinga soso amwamba no? So amwamba na madesu na mupandina lo so pene ya soki ya Jasmine. Bachango na mesa. Me poye baguna ngo fosa nini? Fomeka. Nzambe na ngai poye ba ye ifomeka ye. Soko mekiete okoyeba na yo yete. Okomana ko wanga na ye, omana ko douter, omana ba eske ozala kapenza. Mekaye. Mutu moko ba mekaye. Meka nzambe. Mekaye suna ngai. Soki a salite nde olobeli biso. Soki a salite nde olobi. Mekaye. Lukaye ba o nyuso ba lukaye bakutana kana ye. Moto nyuso na lisolo bomoy oyo ozala musulman, ozala catholique, ozala protestant, ozala mutagis de réveil, ozala bouddhiste, soko tsema ko tenka komo na Yesu na zolukayo akomoni sa elongi na ye. Alléluia. To bengisi bino lobi. To lobi ke ezali moment prophétique. Le temps prophétique. It's a prophetic time. We will go there to receive and also to prophesy. We will go there to pray, to worship God. But you need to set your mind. Amen. You need to set up your mind. Amen. You need to set up your mind in the right place where the Lord can come and speak to you. He can come and change your life. He can come and transform your life in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. We need you tomorrow, brothers and sisters. Do not miss this great opportunity. C'est le temps de la fin. Le Seigneur a déjà répandu son esprit. Banamike bazomona bazoko bagomko prophétiser. Alléluia. Amen. Mama bamba mwambeli. Kata pendambeli na makamuso lokuta ekatama. Vérité en Nzambe panzana na mokili oyo. Alléluia. Amen. Nzambe wana za malamu. Alléluia. Musaba ngapena na luka pena ba prophétie. Na ebite na rozo ya malamu wapi? Najabisa yo meka nzambe oya mama Priscilla meka mwasi oya pakola mine pakola mi nzambe. Alléluia. Soki obusana ko kanoko ba pona bolam pona mutu te ngana zo ebisa bino mutu ngala memeli bino oya bika linga ka mama bibi oya bika linga ka papa bienvenue oya bi azana Dallas ozoluka sika okende nesi bino tenza lopi. Alléluia. Biso tozoya na Dallas bozanga te bana Dallas. Boya kozo ya bino. Soki pate yo bakanga da ba don wana nyoso. Lobi yaka dono yebalo efo kwama. Parce que ba don musunenge zana te bakanga ngo faut mo sakoli. Il faut moto ayebi liloba, moto nzamba pakola. Donc lobi soko lota bandoto kanga sute yaka lobi nzamba ba fongulo yango. Alléluia. Soki makambo yosi maka sute vraiment ngai penja nyoso na bosana yaka lobi ko fongwa. Alléluia. Parce que tozo bisa to yebi o nan tonzimela pe to yebi o nan nzamba osala na kati na ye
mwasi azali mwasi ya bolamu, mwasi azali vraiment bapenda humble moko ko sakana te, mwasi o ayoka kaka ona biso ayoka ne kaka oyo nzamba lobi abakisaka te, o ayoka ne papa mutu te o mo likambo ya mutu asaka ngo depuis ka baloba ngo kaka ba professeur ka même chose pour passer ba prophète ba yoka kango te, o ye ayoka ko bato ba libanda te. Pe azalaka pe na libanda te, mazalaka na nzambe ya komeka nzambe wana bato basa na Dallas na bengi sibi non so boya so na sisi awa na wana benga bino moko na telefone o nga na yebi boya tozo mapambo na biso moko te tozo ngelo mo na bino na kombo na Yesu. Dallas, Fort Worth, Irving, ba ville nyonso ezali pembeni bozala. Alléluia. Ba senga kibiso to emanzembo ona langwa yo batu mingi balingi yango, batu mingi pe balingi ozanzambe. Banzembo nyonso na biso bolingi yango wendeni ko. OK. Avant to pesa bino adresse, to pesa ba précision et puis maman pesa ba dédicace comme toujours. To langwa na mwa muke. To mela vino zwa kopo. Bongisa kopo na yo. Alléluia. Bongisa kopo na yo. Amen. We're going to sing a song. Alléluia. Nzambe mosusu te babenga ye papa. Nzambe mosusu te babenga ye moninga malamu. Nzambe mosusu te babenga ye mosikoli. Alléluia. Nzambe mosusu te babenga kaye papa e. Nzambe mosusu te babenga kaye moninga malamu. Nzambe mosusu te babenga kaye mosikoli e. Nzambe mosusu te akozonga lisusu nalingayo ngai nalangwa kombo na yo Yesu yotonda na bonzenga nalangwa kombo na yo toyemba baswe ngai nalangwa kombo na yo Yesu yotonda na bonzenga nalangwa kombo na yo. Eza masanga te bolingo na yo. Oya sikola libota nanga yo seyo Nzambe mosusu te oya pesanga kimia na motema. Nzambe mosusu te oya na kalite ya vina nae na monite mosusu azate oya mokitela na esengo na la vie. Nzambe mosusu te seyo mosisa ya vinanga seyo makasi ya basantwe seyo oyo nalinga na motema oyo napona na mabanzo seyo Yesu kemba baso nalangwa kombo na yo Yesu yotonda na bonzenga nalangwa kombo na yo toyemba nalangwa yo ngai nalangwa kombo na yo Yesu yotonda na bonzenga nalangwa kombo na yo nalangwa yo nalangwa kombo na yo Yesu yotonda na bonzenga nalangwa kombo. Temi nalingi yo mokonza bako nalingi yo konzi ya bakonzi nalingi yo kolo ya bakolo mokonzi nalingi yo mokonzi na ngai konzi ya bakonzi nalingi ngana benga kaye kosi ya bakosi nalangwa malasa kombo na yo kokotisanga na kembo na yo kotisanga kata ngolu na yo ngai nalangwa malasi oyo malasa kombo na yo kokotisinga na kembo na
Langwa ndeko na ngai, langwa ye, yemba langwa, haleluya. Oh, na langwa yo Yesu, langwa ye, haleluya. Yesu, yoko na bozenga, langwa kombo na yo. Kembo na yo, oyenge benyo yo. The righteous one. Everybody sing glory, glory, glory to the righteous one. The righteous one. Wasoto yendi kembo na yo. Muyenge benyo yo. Muyenge benyo yo. Hallelujah, hallelujah. Kembo na yo. Moyenge beni. Hallelujah. Wansoto yendi kembo na yo. Moyenge beni. Wansoto yendi kembo. Nayo moyenge beni uyembali susu kembo nayo moyenge beni yembali susu na biso toyembi kembo nayo moyenge beni. Under this atmosphere of worship, Mama, we're gonna pray for somebody's healing. Pray for somebody healing now. Somebody who is sick right now. Par le nom puissant de Jésus, Yahweh, Zambe ne batali kaka boyesu bazonga pamba te tika te loboko no ya nguya loboko no ya miracle Yesu ezali kona bango baba zakina malade Yesu pour la travers na tango oyo Yesu bazwa guérison par le nom puissant de Jésus baba zakina ko tambola te Yesu tambola baba zakina mo pito Yesu papa biso bango par le nom puissant de Jésus Yahweh makila na yo bana ba liboso na yo ba ko kele pa moto mo susute ba ko kele pa ba ta mo kilite ba ko ya pa na o Yesu ya ba ye pa na yo papa pambola ba na yo guéri bango nzambe o asale mbaki asale mbaki pour mabana Yesu yo pesa solution o motema sezoka kina libala Yesu takimi eska kimezanga ki baba za malade Yesu bazwa guérison Yahweh à travers chaîne nzambe tikato za bilembo Yesu bilembo na yo pambola bana na kombo na Yesu pambola bango na kombo na Yesu Yahweh pambola bango bangola loboko na nzambe bakite
chaîne o sikoyo pamba te nzambe me bamona ngolu na yo ngolu na ekite likola bango na kombo na Yesu na bebisi nyonso o ezali ya bokeseni o nyonso ekotanga kombo na yo te o no se kanga kibango par le nom puissant de Jésus ya ona bebisi yango na buki yango ba baza malade ba diabète na kata bandako ba baza ko kasuko tambola te na kombo na Yesu Yahweh na kombo na Yesu kombo epesa kanyonso kombo o diable kimaka kombo oyo satana kimaka ezali de kombo na yo yango to nzimela o Yesu Yahweh na tango oyo Yahweh bana no basa ko luka yo Yesu bazo ba solution bo basa ki misala Yesu oh ba meka nzambe oyo nzambe bisto meka wa kusanga ba du sonite ba bi malo ba bi malenzi bazo misala o si ba bwani sekina ndako ba benga ye na kombo na Yesu pesa makoki ba ko futa ndako te nzambe makoki ezanga ki Yesu tinda moto Yahweh yo sala bikamo na kanda bango po banzamba ke nzambo seti nzamba bikamo nzambo alala kate o bikena ko tika bino te na ko zailo ngona bino nzambe pampola bana na yo bo bazolanda biso na tango Yahweh bazwa miracle par le nom puissant au nom de Jésus gloire na nzambe et manifester di kona bango kembo na nzambe et manifester na kombo na Yesu ya to pamboli mwanyo na kadina lini oyo na pamboli na kombo na Yesu Yesu makila na yo Yesu pana na Golgotha makila wana zema makila bikamwa makila o diabla kimaka makila wana esinga bana yo esitema na kombo na Yesu ya to pambo po zalima lamu to banaki na yo na Yesu na tango o visiter ndaka moko na moko présence no nzambe etika bisote to tambola nango par le nom puissant de Jésus netolobi amen amen somebody clap for Jesus clap for Jesus hallelujah 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 hallelujah. In Jesus' name, God is good. Jesus is the best. He is the best of the best. Hallelujah. Amen. We are at the end of our, short service tonight. So I'm going to give again a few minutes for mommy once she's coming down. Hallelujah. Hallelujah. Na kombo na Yesu na kotika bato bazana libamba te nzamba pamba no pobo yebi pourquoi bokotaki au nom de Jésus na pambo li bato bazolanda biso glad mbobile kotazali nzamba pambo la ye God we bless you in the mighty name of Jesus na pambo li glory mbobile kotazali nzamba pambo la yo na pambo li mama Christine soko kotazali nzamba pambo la ye na papa Shila na bana ngai Lizette Elonda nzambe apambola yo mwana walinga kanzambe mwana oyo azana posa vraiment nzambe Lizette kotoza na papa Pierre nzambe apambola libota na yo o ezaraki nzambe bakisela yo na kombo na Yesu na pamboli papa Charles Kaputu azana na Japon sika na Japon papa kotoza likuna nzambe na lola amona yo nzambe na lola pambola yo nzambe apambola libota na yo le meilleur percussionniste du Japon papa Shila kotazali na pamboli mama Christine kotazali na bokazali azolanda biso na pamboli bango pe na pamboli na pamboli papa na biso papa Sami oncle Sami kotazali azolanda biso nzambe apambola yo donc pour partager oyebite na kosunga oyebite na kobika na kombo na Yesu to pamboli nzambe merci Yesu voici comme nous avons dit, voici l'adresse pour demain. Ça sera à Irving. Si vous cherchez, vous tapez l'adresse, vous n'allez pas vous perdre. Aujourd'hui, tout le monde peut voyager avec les GPS. Alléluia. Oui, rejoignez-nous demain. Nous serons à Irving, comme j'avais dit, non pas pour chanter, mais pour prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Non pas pour juste prier, mais pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons que tout le monde soit là à temps. OK? Je cherche le flyer. Voici les flyers. OK. OK, je vais chercher là où il y a l'adresse. C'est dans l'enceinte de l'église, comment on appelle cette église méthodiste. OK, si vous venez, n'ayez pas peur. Ah, le quoi, place à catholique, t'es église méthodiste. Oui. Méthodiste, c'est dans la 4. Il y a dans l'enceinte de l'église méthodiste, c'est là où il y aura ces cultes spéciaux avec onction, avec la puissance de Dieu, avec la manifestation. Amen.
de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ne manquez pas, comme je suis en train de chercher, pendant que je suis en train de chercher là où il y a l'adresse sur le flyer, j'ai du mal à retrouver, mais je veux quand même retrouver cela pour vous donner les précisions, surtout en ce qui concerne demain, l'adresse et les lieux. Ok, ne manquez pas. Maman Priscille, elle est tellement ouverte que si vous venez, vous voulez la rencontrer, c'est aussi possible. Amen. Donc, il y aura peut-être un protocole moya simple. Olingo kutana naye bo sambela sur place, be bozo rendez-vous bo no sambela, ou bien ozo numéro ya bana ko kosola naye, pona kosola naye azali mosala nzambe. Ndeto lobi awa azana lo funda ta mokote. D'ailleurs soko otemi ko pemena oyeba te ke yende pasteur ya église. Amen. Alléluia. Amen. Et puis te saluer puis papa Jean-Paul en passant. Papa Jean-Paul. Shalom, shalom, shalom. Azali pe motona e pa kolami. Papa Jean-Paul e pa kolami. Amen. Akoyemba lobi bande konangai. Vraiment l'église oya ko sambela papa maman mobali maman pasteur. Aza papa pasteur hein pour na biso ko to benga moko papa pasteur. Amen. Papa pasteur vraiment ko yemba. Amen. Nde konanga yo zanga. Amen. Ozanga te. Lobi adresse na biso ngoyo 3700 North Gate. North local en nord en anglais. North Gate, nord na porte. North Gate. Amen. Irving, Texas 75062. Amen. Na bandeli lisusu 3700 North Gate, Irving, Texas 75062. Je répète encore en français, demain nous avons ces cultes spéciaux. OK, avec onction, avec prophétie, délivrance, breakthrough. Ne manquez pas. L'adresse est 3700 North Gate, Irving, Texas 75062. Nous allons placer l'adresse en dessous de l'écran pour que vous ne puissiez pas manquer. Alléluia. C'est-à-dire ça commence dans les après-midi. Vous pouvez déjà arriver à partir de 14h. Je crois que vous pouvez déjà arriver à partir de... Parce que si nous commençons à 16h, non, ne venez pas à 14h, c'est un peu trop. Vous pouvez déjà arriver à partir de 15h. Venez à temps, OK? À 14h, à 16h, pardon, 4 heures d'après-midi, nous commençons. Amen. Venez à temps. 4 heures d'après-midi, on commence. Amen. Ne dites pas, on a un golemba. Nga umrazo le belabino, bobalo baraso gene kolobate, mais nazo sa jeune, naza go bukana, mais na go tambola. Amen. Beta mna inde ti arvinge. Donc na obna ndenga bu. Amen. To nito mona bino nyoso. Kolobate naza go lema na uta musana naza go bukana. Biso to uta misala. Alléluia. Amen. Tokozala wana. Amen. O pasteur nanga sona kimigiza osilika pesa explication lo ba mama wana na yo boa mabwa ndeko. Le ba bino nyoso baba pasteur baba ndeko bo sona ti. Yebsa pasteur na le pasteur na okena Irving. Dimanche na oya. Yeah, kosilikate. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de venir nombreux demain ce demain. Amen. Tomorrow is tomorrow. Amen. Kesho. Alléluia. Amen. Tous les problèmes vont tomber demain. Amen. Alléluia, parce que c'est un rendez-vous avec le Seigneur lui-même. Amen. Alors nous finissons ici, nous allons vous bénir. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Vous qui nous suivez à la maison, avec tout votre temps que vous avez donné, avec tout le temps que vous avez sacrifié pour rester avec nous, soyez bénis au nom de Jésus. Je vais vous demander d'élever vos mains comme nous avons levé nos mains. Nous allons ensemble prier pour vos familles, pour vos couples au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba za malamu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous bénissons tes enfants. Nous bénissons chaque personne ici en ligne. Amen. Lèvons nos mains. Nous bénissons chaque couple qui est en train de suivre ce message. Nous bénissons chaque enfant qui suit ce message. Nous bénissons ton peuple au nom de Jésus. Ouvre le chemin pour ceux qui ont des difficultés à franchir leurs limites. Pour ceux qui ont les difficultés d'avoir le travail. Pour ceux qui ont difficulté de vivre bien leur vie, de mener bien leur vie. Donne-leur la force. Parce que c'est toi qui es notre force. Alléluia. Ton peuple a mis son espoir et mettra toujours son espoir en toi, Seigneur. Donne la vitalité. Donne la force aux ossements. Donne la force
au caractère de chacun de nous. Donne la force dans nos esprits, dans nos cœurs. Donne-nous la force sur tout le plan que nous voulons. Donne-nous les désirs de pouvoir vivre cette vie merveilleusement et correctement avec toi, Seigneur. Nous bénissons toutes les familles qui nous suivent en ces moments. Nous prions pour que quelqu'un qui est malade soit guéri encore une fois au nom de Jésus. Nous prions pour l'harmonie dans les familles. Nous prions pour l'amour, la compréhension, le pardon dans le couple. Nous prions pour la paix dans chaque foyer. Nous prions pour la paix dans chaque famille. Nous prions pour la paix au Congo. Nous prions pour la paix dans toutes les nations du monde au nom de Jésus. Nous bénissons ceux qui ont été avec nous. Nous prions à ce que, Seigneur, tu les protèges, tu gardes leur maison, garde leurs emplois, sécurise leurs emplois au nom de Jésus. Et continue à prévoir, à pourvoir pour les familles parce que c'est toi le pourvoyeur. Jehovah Jireh, you are the provider. We thank you for provision. We thank you for providing for our family. We thank you for your protection. We thank you for your goodness in the life of every one of us. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Alléluia, 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 alléluia. Hey! Yahweh, Elikananga, Yemba, Yemba, Yahweh, 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 Yahweh Nanga, Yahweh, Makasi Nanga. bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous aimons très bien.